Gouvernement d'union nationale ezali koya. Gouvernement wana yango ne tokokene nango na etumba. Yango ne tokene nango na suka. Parce que président na biso aza déterminé ya kosolola na Paul Kagame. Soki Paul Kagame amonika kosolola na président na biso te ayebake akokweya po ba opposant rwandais pe basi babandi koleka na ba média ko dénoncer Kagame. Kagame kombo na ye na opinion eza na chute libre. Kagame monde koninga na ba soutien na nyonso akala baza kosungola ye. Kagame grâce à Tshisekedi akitisi coupé. Donc Kagame aza sous na poite. Mutu muso tozo boya ameka kofiotola mbanga te. Kombo na ye Joseph Kabila kanga ba mwana yo bozo confondre temps bozala humilier bondima te parce que rêve na bino ezali réalité te ezali courte joie de bandade ezali koya na ngambu na bango congolais fongola misu zala sima ya FARDC. Mbote cher internaute, mbote ba congolais, mbote ba na monde entier, merci à trop. Et c'est vous allez en ko retrouver bino pour mon message à travers Tindika télévision. Merci encore puisque Nzambe azana contrôle toujours bolingo ya congolais ba congolais mikolo yo. Tolobi congolais telema et sikanyo so ozali parce que victoire et rozala yayo guerre oyo ndenge toloba yango depuis la nuit des temps toko gagner yango. Donc bomoni déjà que bozala basango déjà bato banosaka trop que Uvira ekwe mais na place Uvira ekwe ya minembo nde to récupérer donc bakamanyo la nde to récupérer ba plein la Ruzizi nde to récupérer ba mwenga nde za na maboko na biso donc o tu boyokaki masolo o ba wazalendo mikolo yo boye baboye Rwanda akomi lisusu makasi na lokuta parce que mokili mombe komi komona ye puisque nenge tolobaki omoni ndoki belela ye lokola ekomi so aleki partout ba Rwandais mokili mombe ba Rwandais Rwanda azwi kipeleke sa bandi ko sala ba mise en scène azo monter. Je crois que bolandaki la fois passée ba bilili balakisaki bino ya ba auto kangi ba FDLR de ba FDLR ba tenir sika ba basket à Nike wana eza pour comprendre combien ba bandi lokuta musu eza boni lokola ba utaki ko bomisa 17 personnes na ville ya Bukavu na meeting na bango basali stratégie moko boye puisque bango baza kono bake bato babwakaki ba grenade wana ezalaki ba wazalendo oyo Kinshasa etindaki nde boye bango ba préparer pe groupe ba wazalendo moko ya bango ya fond nango ke ba eti Bukavu bakotaki ti na quartier TV et puis basali repli. Tout ça c'est faux et archi faux. Dans la zone du matin ba wazalendo sans ravitaillement sans quoi que ce soit ba oser koya kolongola ville ya Bukavu na maboko ba M23 oyo FARDC mapenga ekolo etikaki sous prétexte que babo ibet de ça na éviter. Alors mikolo yo tolobaki ke ba information faut qu'on jauge yango faut qu'on sosola yango malamu parce que toza na période oyo balokuta ezali ebele à travers poison rwandais. Toko solo yango toute l'émission on a remercié d'abord Junior Kapaya grâce à lui bozo biso na banda kuna bino pourquoi pas refaire qui sombe ba refaire mikolo yo congolais zala na courage ya makasi parce que mokili mobimba bakomi ko soutenir yo mokili mobimba bakomi sima na yo bato baza ko tia biso maboko moko tokanga lisu maboko parce que na ba mindele na bato mwindu ba africain bato ebele batelemi kozala distraité na masolo banguna puisque mikolo tokyo bato pepere balamuki balobi Kabila zoya Kabila Tintin ona bomona te na mokili un vrai Tintin. Donc tokanisaki akozala maele meto komona ke ane maele atamukete puisque azo sabato ke fois ya kozonga papa yo sala de mandat na mboka oyo o sala le transition le plus longue kaka yo alors na ebité soki na kuzu Kabila na Afdel bayokanaki ke Congo ezokoma propriété privée na bango na compte Afdel ke soki Kabila akeye pa komi Poutine oyo alongwaki atikeli Dimitri, après fois Rozonga sous il est bien, il faut Simba Minduki. Pour la première fois dans Mokili Tomoni, un ancien président ya Seni, na ancien président de la République, bakomi ba rebelle ba Simba Minduki ba la président waza élu démocratiquement. Malali Bosso. Siko kita biso moko ba congolais photo sosola to ba ni neza ko yela biso. Alors baza ko bunisa Félix T parce que Bertrand Bisimwa ya M23 ami bombi lisuste bango bakomi koloba
ndenge eza wana lokola bozokosela biso sikoyo biso tolingi botikala na Congo na bino botika biso baswahili na tokata parti na biso tokomisa ngo mboka na biso po bino na Congo bolingi biso baswahili te okutu ntango roi Léopold ayaka na 1885 ntango ayaka kosala Congo akutaka deja bango bancetre ya Bertrand Bisimwa bazalaka deja na mabele na donc bancetre yango eza batuti alors mensonge bana na biso bakoko na biso bandeko na biso oyo bayebaki te boyeba boyeke ntango belge ayaki mpo azwa ekolo oyo bapremière habitant ntina bahistoire biso totanga ezalaki bapigme après bapigme ezalaka babantu yango ezalaki banani ezalaki baroyaume oyo toyoka totanga na bapire luba baroyaume congo bapire bakuba baempire lunda donc bapeuple wana nyonso nde roi Léopold asangisa bango nyonso bapeuple wana mpona kosala ekolo Congo donc batuti bazalaka te tozali 450 tribus na Congo et non 451 tribus ekolo batuti na Congo ezalaka te langue mpe ya banyamulenge na Congo ezalaka nango te alors bandeko wana baye ote ekomi banyamulenge ete longo banyamulenge lelo ekomi baswahili alors mensonge eza na place moko te moswahili moko aza inquiété parce que baswahili bazalaka ekolo te grand province orientale balobaka Kiswahili grand Kivu balobaka Kiswahili donc grand Katanga donc wana toza suna lisolo na maito betango eza te mensonge eza esika te mais toye likambo oyo balibere baprisonnier politique mpo toyoki déjà tomonaki toyoki te mais tomonaki Martin Fayulu Madidi aketala Jean-Marc Kabunda politique ya na buzomba soki tozoki bena na 2018 Martin Fayulu na Kabunda basolola te mais tala politique ndenge ezalaka na buzomba nango bomona makambo te eza kosala biso tomoni bango basolola kote oyo Frank Diombo oyo Félix Tshisekedi akutaki na boloko oyo Kabila mutakangaki lelo Kabila ndakomi mosantu Tshisekedi akomi Barabas oyo tokomi perodo makambo bona makambo ya Jésuite donc Tshisekedi akomi Barabas Kagame Kabila nanga bakomi bayezu en tout cas Tshisekedi akomi nde yezu plutôt pardon excusez nga tautologie Tshisekedi akomi yezu ofo basenga baboma ye mais Barabas nde bazala libre omoni mokili bakoselaka makambo te dialogue oyo bato babimeli na baprison bazokobongama balobi tokosala dialogue wana nanangi na ede ndeko na ngai Maki Mukebai parce que namoni deke kobimane na prison auti kolobaka dialogue ekosalema dans 3 mois aza na faute te Maki Mukebai aza na faute te mpo alobi ke dialogue ekosalema parce que aza grand journaliste grand reporter mais amesana nde trop na badialogue aza nostalgique il y a 2 ans avandaka na Kigali pour le dialogue intercongolais yango batikala bazokasaka que c'est le même chemin mais le contexte est différent donc pour afdele ya Mobutu ba communauté internationale bakomaka pour Mobutu te ba sanction koyelaka Rwanda à époque wana te donc le contexte est différent seria Mobutu Thérèse kwa ikwamba moko boya zalaka te donc baobozo zela wana donc maatro alors le woni ne kolega président a lancé ma consultation avec conseiller spécial en matière de sécurité professeur Kashimire Bera Kolongele déjà ça ko consulter maintenant la consultation on a toki déjà belé ba lobiote Fayulu alobi akota ngote Kabunda be akota te ba Maki Mukebai balobi ba kokota te mais bozana raison boko tana bino kutu te tani bino o ba kotika la mopandi tamie qu'est-ce que vous croyez oh le so ko que Kagame a la puissance ya kobangisa Tshisekedi kufuka misepo Tshisekedi se soumettre na mama Kagame et ko ya lisusu te parce que mixage na brassage kozalate place au tchela ka motema ke bosima minduki bombo ba congolais po biso pe to ko profiter to kota gouvernement to kota ba dialogue po to ka bona pouvoir ko pango za ya ko bomba ba congolais on va mettre fin à ça ndelo ko bozo ebate peut-être to yebisi bino à l'avance bolanda période loi raté jour subo mona ko kwela bino malade ndeke na plateau otolobaki te donc ndenge eza na baza na vertige bandima te puisque nanga lui-même a déjà plairé alobi partout donc toza kotoyo basanction ezokoya lokola nguba botalaka nanga akomi na niveau ya bisabino ke oh bosikoyo union européenne yango sikoyo bapesa biso basanction bango mo mpe bitumba ekomela bango ti nini yango boye boyebake bato bakomi na suka e botuna corneille nanga awaya suki chasa te
Pendant mon façon comme le bon nom, de toi déjà condamné, na route de na moi si na ba condamné ka pour balananga. Est-ce que ça faut tout tout tindagi? Entre tabiso koto ba solo ezo sale makito connaît lengi. Na ebisi bino ke cabinet ya président de la République à travers directeur né ya cabinet avec IGF na pointe ba bengaki ba mandataire public. Ba mandataire public nyonso ya ba société nyonso ya l'état bazaki na grande causerie na salle au place ba peseraka Congo indépendance balingi ba banda kolandela misolo na ba entreprise publique puisque ba DG baza ba to ba mafioso ko sakanate ba entreprise publique ebele eza sur ko développer ndenge ezalaka ya wana mikolo yo bisu likolo lisu ba solo la ki blandine nzo vazala ki wana junior kapa ya pardon sunga biso tchela biso tolanda causerie ya IGF na ba mandataire public na pointe directeur ya cabinet ya mokonza mboka bino mo bomo na bango na bilongi mingi ngala reconnaître bato bazaka bato akala FCC nzoka de bazo suba poste belé boy susu na ba poste oyo na ndabongo tokutana juste après c'est parti. Dans un contexte économique d'urgence nécessitant l'apport de toutes les synergies possibles, il était impérieux d'optimiser les recettes publiques devenues plus pressantes que jamais. Les mandataires publics responsables de la gestion des finances publiques ont été invités à se préparer en vue d'accueillir les équipes de l'Inspection générale des finances en mission par rapport à son programme d'action exercice 2025. Représenté à son plus haut niveau à cette séance de travail, l'IGF a reçu les instructions de privilégier les missions d'encadrement et de surveillance en vue de contribuer efficacement à l'amélioration de la mobilisation des recettes et promouvoir l'implémentation de la bonne gouvernance dans les entreprises du portefeuille, les établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour cette mission précise, l'IGF va se focaliser principalement sur 4 axes. La présidence de la République qui a invité tous les mandataires publics pour communiquer la décision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces missions de patrouille financière vont se limiter essentiellement à des zones de risque de gestion, à savoir des acquisitions de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, le paiement des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. Une attention sera également accordée au contrôle des effectifs en vue d'améliorer la maîtrise de l'enveloppe salariale à charge du Trésor public. À cet effet, l'IGF pourra faire les états des lieux des engagements effectués, surtout pendant ces 3 derniers mois, par rapport à l'organigramme de chaque entreprise ou établissement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a invité toutes les parties prenantes au professionnalisme et à la responsabilité pour l'atteinte des objectifs envisagés dans le cadre des missions de l'IGF, notamment la bonne gouvernance et l'amélioration dans la mobilisation des recettes. Lisu likolo ya lisu bino moko bomoni ndenge chef ako sala musala biso to lobelo côté mais mikolo yo keba surtout dans les réseaux sociaux manipulation za makasi na poison rwandais au mona mtabi mselongyo ngai babeti ngai po na muswahili miso evimbi munoko evimbi ezali fake news ezali makambo lukuta ezali effet ezali na téléphone soko sopani na manipulation parce que za ba rwandais bazo multiplier masolo mingi ya kokosa ba façon tout yangwana Congolais place aux alisale keba ni Colette moi ça pembe bako sauter na balabala oh mama ya moni biso nde to ba to beta biso pona ba to aba swahili eza lokuta tala net image ya moto na otela bino do tala ndenga zo paraître mais ka César solo mais tala so alongo les faits azongi ndenga normal voilà comme ça
nde bazokosaka bino kozala mpoza na poto place makambo ngo eve moza pe kidiba okotika motema mabe okotika kento bandi koyoka motema mabe mpona bandeko oyo ya yo olobi aso ekomi bo or Kagame bule ekomi nini ndenge bango bawela makambo na bango batuti na bautu bapotana ya koma na besoin biso batoza 450 tribi to banda koboma na biso ata bino moko akoka te par rapport à unité na biso bacongolais ndenge tozali uni wana ezali esprit ya détermination oyo baancetre batikelaki biso Junior Kapaya mpona kosala mama na biso asoutenaka biso sous davantage mama Yohan plaisir depuis Bruxelles lakisa bato poison rwandais ndenge ndeko azali kolakisa biso démonstration ya baeffet ya telefone oyo akasa moto wana azoki bavimbisi ye miso babetie mpo aza moswahili nzoka nde eza nango lokuta tobengi yango poison rwandais keba nango lakisa bango batala. Ouais, bonjour la famille, je voulais faire une mise à jour par rapport à cette vidéo. Tolanda. Oui, c'est Congo. C'est Congo. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Premièrement, c'est faux. C'est grâce à filtre et à Snapchat au temps dans le monde de la salon. Ceux qui te comprennent, au fait, les problèmes aujourd'hui, ils veulent nous mélanger. Balingi, tout bunda entre Bissau, Moko, Congolais. Ils savent, une fois que nous sommes unis, poison rwandais. Ils veulent nous diviser entre les Chouel, les Bangala, les Bakongo, les Balouba. On n'a pas les problèmes. Notre vrai problème, c'est Kagame et Nanga. Bon, on va vanter bon ça. Toko bundi sabangoti suka. Voilà. Merci Mingi, retour sur ce plateau, tout ça a plaisir. Mouké, toujours tendre vers Souka. Il y a entretien de Stobokisaki Nabido Lelo. Gouvernement d'Union nationale Ezali Koya. Gouvernement wala yangone tokokene nango na Tumba. Yangone tokene nango na Souka. Parce que président na biso aza déterminé ya kosololana Paul Kagame. Soki Paul Kagame amonika kosololana président na biso te ayebake akokweya po ba opposant rwandais pe basi babandi koleka na ba média ko dénoncer Kagame. Kagame kombo na ye na opinion eza na shit libre. Kagame monde koninga na ba soutien na nyoso akala baza kosungola ye. Kagame grâce à Tshisekedi akitisi coupé. Donc Kagame aza suna poite mutu muso tozo boya ameka kofiotola mbanga te. Kombo na ye Joseph Kabila kanga ba mwana yo bozo confondre temps bozala humilier bondima te parce que rêve na bino ezali réalité te ezali courte joie de bandade ezali koya na ngambu na bango congolais fongola misu zala sima ya FARDC zala sima mokonza mboka zala sima ya mapinga na nzambe tokolonga mwazalendo alobi ya sololi na nanga benga ki azoyebise ba passe na ba problème na ye tondima yango te ngana lobaka toujours que soko monité kondima te par rapport à évangile mwana Congo congolais partout zali tolobi telema bundela mboka no luka façon yo bundela mboka ndenge biso oya biso komba yango tozo sala pona mboka yo na yebite komba na yo ezali ni ngana za saint Thomas na lobaka soko monité kondima te landa mwazalendo yo kanenga expliquer biso ne basolola ki na nanga. Suivez et on se retrouve juste après, c'est parti. Monsieur Nanga m'a appelé encore sur un numéro MTN, c'est pas un numéro du Congo. Il me dit, Monsieur Ouazalendo, nous avons suivi votre sortie médiatique et vos avertissements. Mais je suis entre les marteaux et l'enclume. Je ne sais pas où aller. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ceci. Nyonso bozo mona o nyonso zoleka na est ya mboka na biso. Nanga me témoigne, il me dit que ce n'est pas lui. Ezangai nangate. Ngai naza mwana bitinda petit mu confia. Mukolo masolo o nyonso bozo mwana. O bozo mona na est. Il me dit, Azali Shina Rambo, Monsieur Kabila. Alors, na minute oyo, ce qui n'a l'objet tout se retirer. On va me tirer à bout portant.
Ce qui n'a le bien na kima na zonga na Congo, on m'a déjà condamné à mort. Bakangi biloko nanga nyoso. Je ne peux pas encore retrouver ma famille. Et donc, je ne sais pas où aller. Alors, les miens à faire, ils allaient na s'entêter. Parce que je ne sais pas si je me retire, c'est ma mort. Le Congo m'a déjà condamné à mort. Ici, on m'attend. Maintenant, il me dit que le seul espoir que j'ai pour le moment, ils allaient pacte social, oyo yaba prélat catholique. Peut-être que c'est par là que je peux retrouver une mesure de grâce. Mais si ce qui est assis ouana et vendisamité, pour moi c'est difficile, soit de quitter le territoire congolais, parce que si je fais ça, on doit me tuer, on doit m'assassiner à bout portant. Il me dit, regarde ce qui vient de se faire. Bakolo makambo oyo basali restructuration ya mouvement nabiso. Je me croyais être à la première place. Bazui Makenga batie première place. Bazui Bertrand Bissoumo batie deuxième place. Batie Willy Ngoma troisième place. Et Ngai batie quatrième place. Merci Mingi. Mingi na prophète Moïse Nyengele Jamakosa. Maramnyo Solbaka Ezali Kokokisama. Ba prophète ba aveugle bazali, ba passer pas ba aveugle bazali, mingi tokoka ba prophétie, mais la plupart ba prophétie belé ba pesa biso to mona eza ko s'accomplir te. Mais yo mo so bi makamna to ça ko mona eza ko s'accomplir. Ndenge na ko ba bo mona ba bato ba yaka ba ngombe ba tucho ba yaka ba ngombe na banzela bandu ba limwa, yango ba ngoma yo ba mobondo ngo mikolo FARDC a telemeli bango eza ko yinda kuna ba ko kufa et surtout que tu ko découvrir que bazali batu ya Joseph Kabila tie batu na Bandundu atie batu na Bakongo atie batu na Ngamba Brazzaville elongo na Kagame na ba James Kabarebe pona ko déstabiliser mboka na biso pe soki koto esimbite bakoloba espace kuna ya est et komi pays à part menenga na ba Congolais que quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra. Donc bozala na kondima bozala na force oyo ezali mboka na biso. Bien que l'Afrique belé ba okamwa mais ndenge nini mboka mukebo Rwanda ekolelisa Congo mboka munene boy yana oka eloko ya temps on a été naïf ya koyamba bango depuis 96 ti lelo bazalaki na accès makasi mais ba accès na bango nyonso nde Félix Tshisekedi da eko kanga yango liwa Tshisekedi azo kufa mikolo yo ezali ki aboyeli bango ba avantage wana nyonso et azana capacité Tshisekedi ya kondima kopesa bango biloko nyonso ya lingi censé la vanda na pouvoir lokola ndeko na bango Kabila wa vandaki ti bomona ka umeli po ebaki aza kopesa bango avantage ba koti bango na armée et belé nde bomoni tulingaki tozala affaibli ngana rectifier le moko bandeko na fois passé o ba lobaki que cette bandeko lobi que armée congolaise est comme la plus faible du monde selon ndenge ba Rwandais ba travailler qui d'infiltration. Babimisango ezali armée la plus faible du monde mais FARDC jamais koki kozala armée faible du monde parce que n'a pas passé ça là exploit au sakanati et ça là exploit au sakanati na oka mondenge lelo to bundaka na kamwa rébellion oyo ya mutio et pour faire comprendre bino que baluka non seulement balakisa que FARDC ezali armée le plus faible du monde mais baluka balakisa même armée ya monde ezali on est à travers Monisco que Ezali incapable. Baluka balak ça même nani Sadek que Ezali incapable. Est-ce que beaucoup comprendre le quoi? Aux yeux FARDC, aux yeux Monisco, aux yeux armée à Sadek, Sami RDC, donc aux yeux armée burundaise, aux yeux bawazalé de l'armée ananyo son sangisango balakisa que Ezali faible la niami sur monde entier que Kagame Kakana M23 mais ne bazali très puissant. Or il y avait quelque chose qui se cachait derrière Ezali, les lots révélés. Alors, le rôle à Tokubi la Souka Kapa, Balandi était, voilà, merci. Nengi Balandi Wazalendo, et ça a plaisir. Alors, Binope Toubo Zalaba Wazalendo, tout Bundambo Canabiso. Oh, Vital Kamere, oh, Bahati, oh, Samalukonde, Mikonabiso Tolobite.
wana ezopesa biso avantage moko te puisque na bapasse tolobena moko tomonaka biso avantage ata moko te oyo ezali plus important sikoyo ezali ngai na yo eloko nini tosala mpo na mboka parce que balobi mikolo biso nyonso tu tokomi bato ya demiap biso tu tokomi bato ya aner mpona kodenonse monguna bisika tout azali basinfiltre partout même na baeglise bazali bisika nini bango batiki alors faut tozala lisu tokolo ya lisu bacongolais ezali ntango ya bolingo ya congo na ya bacongolais vraiment nkolo abatela bino et surtout ke nzambe ye moko aza koaccompagne biso na lite oyo tozala bomoko tozala ini nsima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okoki na okolinga ye te mais pour le moment ye nde toza na ye tolobi teke makambo nyonso ya gouvernement nesa ezaka bien jamais makambo ya mabe eza kuna mais na contexte oyo tozali ya barwandais tozali sincère kosoutenir kaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye nde totiaki symbole ya nation kolo abatela bino abatela mpe mabota na bino nayebi ke mikolo ekoya ezali mikolo malamu parce que tozali temps ya éveil mpe tozotendre temps ya victoire merci mingi nde bozalaki ebele merci na yo Junior Kapaya merci na Rife Kisombe merci na Nicolette mwasi ya pembe toujours azalaki wana ye nde pongi ya butu mpasi ya butu na ya moi yazalaka wana kaka ndenge mpe apart ezalaka Jésus Christ Nazareth bango nde basimbi biso soki bango te nzambe biso mawa soki nzambe te biso penza mawa kolo abatela bino abatela mabota na bino bobosana évangile te bolingo ya Congo na ya bakongolais bye bye